oui, hey, oui, hey, 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 hey. Dongodi, dongi, dongodi. Do. Banze musubat bayemma na Kishasa. Maman Sarah, c'était compliqué. Soki na séjour de mots, oyeba kino ngane aliao, na boma bana nga, na sara ba kisi, pona zo succès. Pona sala boy, pona somba lupang, pona tamla mituka, pona linga rabasi abatu, na ana sheo, pona linga rabasi abatu. Ezape na musicien moko na mboka oyo atia yolo wana sinyo wana boyebi na ba clip atia sinyo wana na ba musicien mso atia sinyo ba émission zo na bandolo be mama ba signe Oyoka sous prophète ôté, le prophète baiser. Boyoka sauté. That Majabu gospel, yes, is coming to America. Pour la toute première fois aux États-Unis d'Amérique. Of January, it is Maine, and on May an epic 3 janvier à Dallas. Imaginez combien la gloire. For 2022, glorious, the whole month. And weekends moment with you. 16 janvier 2022, Maine, et le 23 à Dallas. Tell a friend, save this. You don't want to miss it there. Soyez bénis. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh, toza awa tai ile makambi. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makufia. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko, Saratola TV. Vous abonnez, vous m'avez content dans l'Aïe, vous signez la Baxa. Numéro 10, l'équipe. Bienvenue sur votre émission. Analysons ensemble, réfléchissons tous ensemble avec le docteur Patrick. Donc voilà, un grand merci Nabafan sur l'émission, vous benga, vous féliciter, vous encourager. En tout cas,
et faire partie il y a évangélisation biblique. En tout cas, merci beaucoup. Na bande konyosto bozo encourager nga, bozo féliciter docteur Patrick. En tout cas, ça me va droit au cœur. En tout cas, lelo torolobela lelo paradis. Na isa kibino toroluka différence, toi baba différence. Il y a paradis, il y a Sheol, enfer, Nouvelle Jérusalem, les cieux des cieux. Alors, avant de côté na thème na biso ya lelo, tokozonga moi sima parce que touta ekolobela antéchrist, enlèvement. Alors, tozana deux sujets moko na kati enlèvement o to sisa kité. Alors, docteur Patrick akoluka ko symbole la biso des sujets wana ya mboto kota na kati ya paradis, Sheol, enfer, Nouvelle Jérusalem, les cieux des cieux. Vous voyez que Nouvelle Jérusalem baya kimba ba diembela kuna pour ba mpe par la Nouvelle Jérusalem kuna na ba Congo. Alors pour découvrir moi ba réalité belé et alors je dirais un grand merci à mon équipe technique Paulin Mukendilelo na sima caméra sur image des ma beza Paulin. Merci beaucoup na ingénieur Axe, merci na bande de livres pensez que un grand merci na l'homme selon mon cœur papa Diego Milito ba sponsor nanga. Mes sponsors, je suis fier de vous. Hein, Madjabou Gospel, Azir, Toza Awatai, maman Nicole Malonga, Toza na Zarina Boutique. Babi Zarina Boutique ndeko kanga Congo na ebisio, ndeko kanga Mons, poto na kini, ya boizalate. Et puis Toza na Blissida. Comme on a vu, moi si faut bon ça moutou, toza la Blissida. Donc voilà, merci na bas sponsor nanga, merci na président bébé, la présidente maman Nathalie, merci na bande connaissance tout boza déjà na bas commentaire et balobi ma solo na biso lingue banda et si et bandi. Pour les mots qui disent rosa même langage nanga, vraiment fongwe la biso caméra. Docteur Patrick, bonjour. Bonjour maman Saratola, grand esprit. Bonne santé papa. Oui, santé bien Angola Nzambe. Libota Mubimba P Bana Nzambe Bazamalam. En tout cas, merci docteur Patrick. Aux gens qui va retomber, moi quelques remarques ou conseils sur antichrist et puis enlèvement. Nakombo Nanzambe Yalikolo, en tout cas, Nazana reproche mon côté. Nazana remarque mon côté batbazo ba que noté ou bien au kosi tonenité. Nazo zoka ba félicitations ba nous soit zoka que no bravo sagesse ba nous sommes bravo. Donc au moment où qui dans toi ne kokola ce qui n'est que nous azui na devoir bravo papa. Voilà vraiment je tiens à remercier mon père spirituel et mes mentors parce que Bible zoka que non Pierre si tu veux être admis dans la construction laisse-toi tailler. Nano mona papa na molimo wazaki méchant. Wazaki mutumabe. Ernyo sous suspension. Ernyo sona meki suspension. Na comprendre siko. Abande ko dressinga parce que lobby il faut naza la prédicateur détail. Merci à toi mon père spirituel. Merci à vous mes mentors. Que Dieu vous bénisse pour le grand travail que vous avez abattu sur ma personne de Docteur Patrick Bénidiciel, le prophète Moubikis. Merci beaucoup, Docteur Patrick. Tonto bande émission la biso déjà. Tout ça la rende, tout ça la ra. Et puis tout bande émission la biso. Éternel le bon Dieu, na komisi comme nous na sanzolion Zambie pour tous ali malamu. Kolo tonto bande émission la biso, analysons, réfléchissons ensemble. Na mama Saratola, grand esprit Mosakol na Kolo. Zambie tikete opambola émission oyo. Pambola ba onyos bakolanda émission oyo circoncire matoi na bango zam na lola na bebisi ngoyo somoni satana ya distraction ya opposition na kombo na Jésus Christ. Seigneur, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et corriger. Et convaincre mutu moko papa moko maman moko et corriger mutu moko na kombo na Jésus Christ et même batu na repentance na sali pour te battre pas qui na royaume ou bazan ba problème ba difficulté bazwa kimia na kombo na Jésus Christ na pamol pe ba cameraman ba pamolama au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup docteur Patrick. Toko lelo toza na sujet na biso otoro lobela mais tolingi tozonga moi sima moi place moko ya des questions
oyo tosimbaki yango mpenza malamu te. Et il y a quelques personnes qui va battre maman Sarah soki docteur Patrick Azongi avant au code seption un sujet mususu ozongana no mwasi mamuke e bandeko balingaki ba yeba biso tutozo katu yeba. Quels sont les signes de l'enlèvement? Ok, merci beaucoup maman Sarah, ba signe d'enlèvement. Question tout ni ba école pe batunaki. Jésus-Christ a expliqué en haut dans Matthieu chapitre 24 et puis chapitre 25. Le gouvernement makambo est sérieux parce que ils concerné ba vie à battre. C'est ça. Motoko zwa bozui. Osembe mapango, osembe mituka. OK poto, o bali basi ba msusu ba polygame, ba msusu ba polyandre. O sali nyonso osembe avion. Mais soko bungisi bo moina yo eza pamba. Le gouvernement tango zana mokili awa ozoluka bo moina siku. Alors voyez que le bâtiment qui Jésus, il y a un peu de sérieux, Tikanatanga, Matthieu chapitre 24, Nabanina verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel est le signe de son avènement et de sa fin et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première des choses, prenez garde que personne ne vous séduise. Moutoua pengui sayote, yon dimela Yesu, on dimela nzambe, kangama na nzambe moutoua pengui sayote, ba doctrine à lukuta, et pengui sayote, ba faux prophète, o ba tondi na internet, maman, nazo so ba reproche, atazo bisanga ba bike, docteur Patrick, tika la véridique, tika la obé malam, ba prophète belé et comme que non tout ça prière na yo tindre biso mbongo soko tindi mbongo ba kangi téléphone ezoli kanate docteur Patrick kozala bongo te yo za enseignant enseigner parole de Dieu avec vérité surtout ça na moto au kabela surtout ça na moto au pesa ngabi gloire au Seigneur. La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel ne te donne rien, maman ça pour la pour ça la chaîne de télévision et banaboui. C'est le ciel qui te donne cela. Ce qui le peut c'est le côté au côté parce que la Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en-haut. Mutu ako sayote a séduire yote. Omoni nakati jardin d'Éden. Mutu azwaki pouvoir. Il y a cultiver jardin, il y a garder jardin. Mais le serpent est venu séduire la femme. Enfin, pour moi, si je suis kati ya jardin. Tina ya séduction. Lelo maté ya séducteur et comment ebele. Maté apostasie. Pour na ko séduire séduction rôle na obit na wezali ko longo na kati ya jardin. Tant mutu mobali na mwasi. Balongo na kati ya jardin. Nyoka ben nani? Moto bande ko lia na ye ofele mais avec comme il faut lia na mutoki na ye. C'est ça. Moi c'est ça qui n'est pas problème, te comme pas beau te faut ba douleur. Séduction, que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom. Ozoka ba signe. Ba koya na kombo na Yesu Christ. Na ote ya Yesu. Na osako la samalam na kombo Yesu. Ne bi bezo ba que non. Dans les derniers jours, plusieurs viendront à mon nom. Ils diront Seigneur, Seigneur, n'avions-nous pas prophétisé à ton nom? N'avions-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avions-nous pas prêché à ton nom? Le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, car c'est vous qui commettez l'iniquité. Oui, l'iniquité, c'est une différence entre péché, péché à conscience, il y a conscience na iniquité. Iniquité, c'est que nous, ozo kanela. Maman Sarah wana ndenga za ba succès na ye na ko enlever ye na ko tinda batu na futi mbongo bengsi bat donc osa lisumu anko lisumu préparer iniquité ça peut incrédulité ko ba ko ndimanzam ne yeso arrive ça bon je ne vous ai jamais connu allez oleka ko to bantaba pour batu na Bible bazaka petit fifi le roi banyama David ezoba l'Éternel est mon berger je suis la brebis. Bato ba ozala loboko ya mobali ya tata ne bampate bo okena moto ne bantaba. Alors babi car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Yango ba religion ba église belé et botami. Mama Sarah mukolo moko nazo le kananzela
na commune ya Kinshasa namoni fille moko atelemi na porte ya lupango amoni na tonton yaka na sepe na yo ngabi moi ça sepe na ngoli kam nini yo ono exemple ko anniversaire na biso église na biso nde na ngana invité yo ngabi anniversaire église nini abi soki okoko ko joa fleur oyo eza anniversaire na biso l'église on va comment église messianique na ba comme souba bakisa ngana talinga bi église messianique c'est que c'est église messianique messi non église à messia na eza problème te na kota kuna mama sara na kuteni bato belé ba fandi wana kati église wana yokali solo bato belé neso komisho bato belé ba fandi wana tant bato belé ba fandi siko ba fandi ba kiti ba boko boy ba miso ba fandi afasi na bango ba tie bango ba fandi nene fara boy yo vandi bongo mabo no kiti ba miso ba tie bango boy donc to vandi boy siko ba tie maboko ekita te ezape na musicien moko na mboka oyo atiaki eloko wana signe wana boyebi ye na baclip atiaka signe wana na bamusicien mosusu batia signe oyo baémission ezoya na banda olobe mama basigne ya mituka basigne ezaka na baparfum basigne eza na bamarke na biloko nyonso tu mpo mama 666 na moni nde tosisa yango bien te eza mpe na musicien moko na mboka oyo atiaki eloko wana signe wana boyebi ye na baclip atiaka signe wana na bamusicien mosusu batia signe oyo baémission ezoya na banda olobe mama basigne ya mituka basigne ezaka na baparfum basigne eza na bamarke na biloko nyonso tu mpo mama 666 na moni nde tosisa yango bien te tokokota mama sara nazoyebi biso tokokota mama basigne parce que diable ayebi eloko nde azokota na nzoto na bana bato e tofandi mpe te nga mpe nafandi mpe natala mpe batienga mpe eloko wana mpe bato nyonso silence église messianique mais avant tokota ntango tokoti plutôt ye moto amemenga ser wana mama aki afukameli ekeko moko boye anoloba na monoko ya kijaponais moyena ntango akombo église wana awa eza te balata bachenete ya milai ekiti na motolo awa bafandisi mpe nga wana yango wana celui qui a la connaissance a le pouvoir. Mon peuple périt faute de connaissance. Si tu as la connaissance, même dans l'ombre de la mort, tu seras sauvé. Amen. Tu seras quitte. Quand l'ennemi, le diable, viendra comme un fleuve, la Bible dit l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Vraiment. Maman Sarana Fandi. Malamoko courage parce que nous avons la connaissance. Ok. Na tout ngabi bino banane. Biso to vananye, bino botia biso maboko. Et la nini bozana nini. Peut-être yo pe batia maboko nengwana envoûtement. Ce que l'esprit n'est supérieur te ba baby sio. Vraiment. Expliquez-moi pourquoi botia maboko boy. Balobi ono biso toza ba apôtre. Na tuni ba apôtre ya Jésus-Christ ba apôtre ya nani. O ba apôtre ya prophète moko ya Japon. Na bo otanga komwa. Eh, oui. Prophète wana Japon ndé asa ba église wana. Maman Sarah, c'était compliqué. Banze musu bat ba yemba na Kinshasa. Oh oui, hey. Oui, hey. Dongodi, dongodi. Do. Banze musu banze ba église wana. Alors place on bazo pratiquer ba ben art de Jorei. Art de Jorei. Cela veut dire du fait il y a qu'on transmettre lumière moko pour purifier âme na yo. Moi je suis na celle ba prière wana. Alors on attend to fandi na tout bato bino banane ba bio to za ba pote. Alors biso to fandi maboko na se bino botomol maboko bo la biso bo pona nini. On to purifier âme ngabi purification de l'âme. Je suis serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Hamashia. Tant on a lobby d'engwana, maman batu nyos bazaki on ba sutuki. C'est comme si ba hypnotiser ki batu. Ba comme si batu ki diba ba okotsa batu na kati blok na bango wana. Mala moko apôtre mo habite non? Aba pe ba pasteur ba yaka. Vous comprenez que personne ne vous séduise. Il y a beaucoup de pasteurs qui pratiquent l'art de Jorei dans l'église.
l'art de transmettre de fausses lumières. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Dieu créait les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Des ténèbres plurielles avec S. Et Dieu dit que la lumière soit une seule lumière au singulier. Il y avait plusieurs ténèbres, mais une seule lumière. Il n'y a pas de lumière. Et la véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach. C'est celui qui est capable de sauver, capable de délivrer, capable de faire des miracles. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui est la véritable lumière. Il y a une question à ôter. Le signe, il y a l'enlèvement. Nous avons Matthieu 24 pour extrapoler. Et tant que ça m'a dit, malamu mutu mo pesa ki peme na ngabi papa yo chaîne to la te mulaya wek bato bazamba chaîne ya au moins ba politicien so ko tali bien mo ba cravate ba lata pour ni que no tenir exiger za ka veste chemise na cravate za tiawa idio ne utawapi po ba bomba chaîne tu wana kitabo tina mutolu ba sokola na ngote ne kuna ko découvrir makambo wana. Mais oui, si vous avez mais papa, on a dit que c'est que bino mozaba to koto kuna malamoko oh non bisona batwana est-ce que ba manzamba oh oui tozaki na biso sika moko prophète moko mais to kabwana ba téléspectateur ba comprendre bozo comprendre so comprendre to beng docteur Patrick et nabi non et aussi matenga fona kende babi non oko kenete basimisa ko fleur na biso ngabi bozo fleur na bino non eza wana to koti déjà na ndako moko ya nganga sikoyo okomimandengwana te so bimoli kamo comme ngabi likambo ko komela ngai te na yebi importance ya ba matériel na Bible nzete ya Aaron bato ba monora nzete ya Aaron tamba boka kyango na tente d'assignation ozali tabernacle lobi na tongo bato baya boye baye kombona ke no nzete Aaron eboti fololo et puis nzete ezaki nzete amandier donc Aaron atamona na nzete kauka baye ba te no nzete arbre amandier amandier on a révélation za Malaki Jérémie que vois-tu? Je vois l'amandier. Lingenda Moïse bomaka lingenda Moïse keba eko kabula mer rouge lingenda Aaron keba eko mela banyoka Pharaon parce que bato ya sala confusion ono lingenda Moïse ya mutu mela banyoka Pharaon lingenda Moïse mela banyoka Pharaon te na ba musicien lingenda Moïse ya mela ki banyoka Pharaon te c'était les bâtons d'Aaron c'était pas les bâtons de Moïse mais oui bien sûr zera tozonga sima tozona sujet tozongi na Moïse ndambi tokangi awa toana awa tobosani te tokangi awa tokangi na question na biso ezalaki basigne enlèvement mona opesa et même na biso tozanga wana o répondre na kati toyebaka même na histoire tomonaka Moïse mutabwaka nzete na ebongwani nyoka emeli banyoka ya bato ya ba serviteur à Pharaon nyonso mais lelo yo apprendre biso ezalaka lingenda ya Aaron na bien no ba pasteur ebele ba otanga Bible na buto atanga Bible bien Moïse pour la première fois nzete ne sa esaka liboso mer rouge OK ah pour la première fois banda tanga kutana na Nzambe banda tango Moïse akutana na Nzambe pour la première fois tango Nzambe akutana Moïse ibisi ozana nini Moïse abina zana nzete bwaka na mabele ebonga minyoka simba ye ezongi nzete Moïse nzete ne esala sur eloko moko te pour la première fois Moïse nzete na ekotele makaka na mer rouge alors ba miracle nyonso esama na Égypte wana c'était le bâton d'Aaron Nzambe azobisa Moïse abi Moïse tu diras à Aaron de jeter sa verge tu diras à Aaron de jeter sa verge na mer na Nil ne nzete ya alo na muto esaka bikamo wana ya Moïse ezela nan parce que Moïse est le type du Christ c'est celui qui est la dernière position parce que Job avait dit je sais que mon rédempteur est vivant il se lèvera le dernier ozomona alors il fallait ça nan parce qu'il est le prophète et le prophète majeur qui est Hanabi
Parce que Aaron fit les Nabi, les Hanabi, devaient toutefois s'élever la dernière personne. Il y a Jésus-Christ, au deuxième Adam. Jésus-Christ, c'est le deuxième Adam. Il est le dernier Adam. Parce qu'Adam, il fallait Azala, Noé, avec Adam, Ézéchiel, avec Adam. Il y a eu beaucoup d'Adam dans la Bible. Adam, cela veut dire quoi? La personne qui a la possibilité de créer, de donner les noms, de cultiver, de garder. Noé avait gardé les animaux, les bêtes dans l'arche. Il a tellement na kata arche, banyambazo qui était kuna bazo ya, nengemona Adam, a tellement na jardin banyambazo bazo défilé. Il y a eu beaucoup d'Adam. Et Jésus-Christ n'est pas le deuxième Adam. Il est le dernier Adam. La Bible l'appelle le dernier Adam. Il y a beaucoup de choses que nous avons révélées dans cette émission. Alors, nous étions à Moïse pour la première fois. Nous étions à Moïse pour la première fois. Et qu'on bétendait dans la mer rouge. Parce que mer rouge, c'est le symbole de baptême. Tant que tu as tiki mukili, pour qu'il y ait une terre promise, il faut avoir baptême. Il y a moi Jésus-Christ pour avoir une mission. À quel moment baptême? La Bible dit celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Baptême, c'est faux et archi faux. Je suis ici dans cette émission, réfléchissons ensemble, analysons ensemble pour dire non aux fausses religions, pour dénoncer les séducteurs, au besoin de séduire le peuple de Dieu, n'attend de la fin. Alors on a ces solutions, on a biso. Na boy ba tianga maboko wana. Ba bisi na biso fleur qui est na boy. On a fleur oh qui ne tianga na coin ndaku. Ou bien na sembetu. Au mona miracle. Ou soit to comme na mbongo, ou soit ba bazan nyongo ba ko futa yo, ou soit ba ce bando qui ba ko luka yo. Fleur ko mera ba ngabi. Ah bon. Ah lingena yaro et meli ba nyoka yo so pharaon. Fleur o mera bandoki. C'est que plus que ndoki, c'est aussi msanga ki ndoki. Ne bongo batebele basima bakisi à cause de manque de connaissance, à cause de mutema duku mutema pressé. Au monde maman Saratola, grand esprit azomata, oyebite ndenge ni na alliance nena nzambe, oyebite ba prière à sala, oyebite ba jeune à sala, oyebite alliance à sala na docteur Patrick pour na makambo oyo ya réfléchissons ensemble. Peuple de Dieu l'on a ténèbres et quand on a lumière, maman Saratola zomema peuple de Dieu na lola. Yango nzambe rotika ete Yozokana, Obomae et Rosimbate, la Bible dit l'ange de l'Éternel monte une garde à ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher du danger. Amen. Donc, comme on a danger, l'ange de l'Éternel viendra pour lui arracher. Et Naboy que je fleur. Malmo papa avant le pébi, c'est bon appel aux flirter. On appelle aux flirter. Batugnos, on appelle aux flirter. Toboy nabiso. Oh papa bokete ne wana. Bosu moni mystère. To kende. Nazo ebisa yo. Tala. Ezala batubele bazala bakisi. Bazo banga ke no soka tiki kisi akufa. Non. Bako sarabino. Jésus-Christ est vivant. Il est capable de te sauver. Au moins Jésus a côté na ndaku ya Zaché. Zaché est kotubela habitala na zongisi biloko bat nayiba. Quand tu racontes Jésus-Christ dans ta vie, même si vino ezaki mabe, Ozaki Ndumba, gel, Momel Massang, Moutakwit, Moutabakisi. Si tu déposes ça à Jésus-Christ, ose la sauver. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Voilà le patron des patrons. Patron, mon côté, mon kilako mécanique. Alors venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, surtout les Africains. On me met un problème, on ressemble. Mais Jésus-Christ est capable. Il est plus que les patrons. Aux gens, un problème. Aux gens mari de nuit, aux gens femme de nuit, aux gens qui sont notika, ba oko sayo, serpent moi bimela abatu, atele maabo. Que nous sommes au lobby kaka, au dévoiler secret, pas au doda. Et l'autre côté, le nom de Jésus-Christ est plus que les serpents. Le nom de Jésus-Christ est plus que tous les esprits. Jésus-Christ de Nazareth, à Longalioa, il a retiré la clé d'entre les mains du diable. C'est pourquoi les Écritures disent, ô mort, où est ton aiguillon? Il est le superbe, le number one. J'adore Jésus-Christ. Il est le juste juge, le rémunérateur. C'est celui qui va te sauver. C'est celui qui va te guérir. C'est celui qui va t'élever. Il n'y a aucune élévation en dehors de Jésus-Christ. La Bible dit, sous le soleil, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Nabi na aucune fleur na binote. Naboy. Ate l'homme la nangate. Tant on a tiki. Oh non, papa, yarata ba jeudi enseignement ngabina no yate. Batu nyonso batema biso to landa papoy.
Donc nazaki on est l'élément déclencheur, il y a miracle, il y a guérison, il y a batebele. Je suis là le docteur Patrick. J'ai le don de guérison. Un docteur et puis spirituellement doit guérison za maboko nanga. Au benyo zuti contact na yo, ozu miracle na yo. Et batona ba bimi. Ozo monde. Donc les séducteurs. Ozo tout nanga ba signe, oki ba signe na pesio. Les séducteurs. Ce que tu le mamba Babylone la grande. Babylone la grande. Église va ben Yakato. Yakato. Babylone la grande. Kuna bakosa batu. Batu ya Yakato, batu ebele. Ba oké na lifelo. Na ba seigneur mangwa lokuta. To lobela awa ba messe des morts. Ba messe quoi oyo ba bengi béatitude. Comment ba yaka ko béatifier batu. Comment ba yaka ko sala ko enterrer batu na ba temple na bango. Mutu akufi o soki nani be pa mamoko ata zaki momeli masanga akomi mamoko saint bidon. Ka boy mutu akomi saint bidon. O saint fleur, o saint rideau. Awa zaki na bane belé tout ça. Yakato ba yakato wa saint makam. Alors ba signe wana. Avez-vous attendrez parler de guerre et de bruit? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Au monde bassigne, Rome n'est tellement habitué. Et Bundi s'habitué. Tout le monde va guerre nation à nation. Vraiment. Il y aura des divers liés, des famines et des tremblements de terre. Tout le monde va Nzala, Éthiopie, Nzala. La crise financière na mokili et des tremblements de terre maman biso tous en Afrique tozanga kolia tozanga komela néanmoins Nzambe a battu l'Afrique tremblement de terre moi c'est moi benga na poto de ma bi papa na fandi boy na mona ba immeuble etambula kiki ekende edinda wana bisanga bi ekende kaka etambula bo donc so que no commission de ko dinamia bi etambula kaka ya biso telemi to mona baninga ne etambula. Quelle peur! Obi rozanga kimia okufa cimetière maman de bazote. Mais nga na eba na 2005 si je me trompe pas. 2005 ou 2003 ou 2004 tremblement de terre ici à la Maka. Ma belle pene ninganaka. Et ningana pinza. So telemi okuei à l'époque. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ozomon, ba faux prophète. Nelikamu ya ngwana. Eza ba sindi. Ba ye awa na internet ebele. Koluka mbongo. Kosala ba base na internet. Boyoka sous prophète oté, le prophète baiser. Boyoka yesuti. Et puis azana mvutuma. Tango zolande bon bokoma na perte. Moi bolande sur le banza mezate. Au sel ba base, au sel n'importe quoi na internet. Ozana boîte, au memi bana basi na makona yo. Ozo publier. L'église n'a aucun ressoute. Aucun dimanche et puis bandi l'église. Bon, ça n'importe quoi. Ba baise à tout moment na internet. Bozo ya pour ça là et puis imposer bino maboko. Eh, baza sous l'aveuglement peut-être. Casse esprit moi signe mon les aveuglement maman sans nzambe pas moula pour obimise sur le wana. Na dernier jour aveuglement. Et kokota ba faux prophète wana aveuglement. Maman ça m'a mosé belé, je pense que nous bato balanda qui Michel Bosso ba comprendre ba signe sous majeur. Na olbaka mi balé bien misatu. Au monde Donald Trump, président de l'Amérique, président a joué un rôle parce que Israël, depuis comment nation, en 1948, première fois, la capitale Jérusalem, nous avons ici capitale Jérusalem, les a 30 ans. Or, les a signe. Bible zo bakino. Ceux qui ont été
et bimisi makasa boyebaka ke kalaming te mambumesa nini ezobota Israël eza horloge église tango signyo yango Trump wana ba menacer ye mande sina to bandi ko menacer ye pour asaka rôle moko ya munene si mususu ya munene omoni États-Unis ndenge sangana wana eza signe Europe sali Union européenne Afrique pe yango pe Union africaine bit eza nini monde mobimba e comme un le roi tour de Babel eza na religion moko boy la foi bahai bango ba comment na likolo ba comment au commencement toute la terre n'était qu'un seul pays aux Hollandes balimba zongi sa mokil mobimba e comme roi pays moko wa des esprits à tour de Babel pour battre so ba sangana batonga tour tout en Nzambe orgueil de l'homme nde mo na Strasbourg batonga parlement ya Union européenne parlement wana esila na Strasbourg bato poto oui magambo so ko tali parlement na na forme le roi tour de Babel eza ko net inachevé njoke esila mais batonga wana forme le roi net inachevé njoke esila mais esili mais la forme wana ndenge tour de Babel esuka na nzela batongi yango ndenge wana Union européenne pourquoi pour nous préparer antichrist pourtant antichrist ya koya mokil mobimbe ça la monnaie moko et adorer roi moko bakumisa bal bakeno paix et sécurité début le jour bakeno quand ils diront paix et sécurité c'est alors que une ruine les surprendra soudainement et puis dernier signe ezali reconstruction ya troisième temple temple liboso Salomon tongakango place nini place onza mebisaki Abraham Joa moi na eux va me l'offrir sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. C'était au mont Morija. Nde place wana. Salmo tonga ki temple. Deuxième temple. Et ko tonga pour temple doso. Et bukanaka ba bebisa ngo deuxième temple. Néhémie muto ko tonga ngo. Après Jésus-Christ après 65 après Jésus-Christ temple wana pe ba ko buka yango. Nde bato église ya musée. O ba lata kabilamba wana bato église ya musée batongi troisième temple ba ko tonga sko temple na bango na place wana il faut les la raser alors ba juif c'est leur prophétie je dirai au septentrion donne je dirai à Midi ne retiens point il faut que mes fils retournent dans mon pays ndemo que no ba juif nyon surtout à monde ba ko zonga kuna na lobela ki ba chalofar ba juif noir oyo monsieur reine Saba avec no botana Salomon ainsi de suite alors signe à ceux qui allaient reconstruction à troisième temple avant un salama enlèvement et salama déjà peuple dibaki aux hommes signe yango. Merci beaucoup docteur Patrick Tokoti vraiment là question mon résubiso 4 émissions hein mais ça est loko sakanate et ça pour la vie à batu maman Sarah ouais obo za responsable ya sali à vie à batu merci responsable nous ce collègue maman Sarah mais biloko zo sala oyo et ganga ata mkolmo bel malade nzambe kanisa mpona émission réflexion ensemble na ka côté à peuple nommé différemment a au sali makambo qui passer mozo ebati parce que mamto ça les très important. Merci beaucoup docteur Patrick Tokoti na sujet na biso expliquer biso paradis ezani nani asala paradis pe ba nani obakokende paradis Maman Sarah mituna no makasi oza mituna makasi penza ozo coincer mutu tina suka mais toza obligé faut te répondre voilà mutu asala paradis zanza amen paradis eze lokonini yesu ebisi moyibi ona bi lelo tozanga no na paradis paradis eza salle d'attente OK après la mort paradis eza lieu de repos soki mutu aotamona kobanga nzambe mutu atosi mbeko na nzambe azali mo Kristo chrétien andimeli Yesu Kristo azui baptême atamul enge bene soki liyo ezui parce que Bible dit nous tous nous allons pas mourir donc il enlèvement écoute nous sommes vivants ouais après bah se transformer dans moko alors soko kufi aucune na salle d'attente wana paradis yango ba bengango autrement les saints d'Abraham. Le paradis dans les saints d'Abraham, c'est la même chose. N'ayez ce qu'on peut ça, parabole awa, il y a Lazare na riche pour la première fois.
Yesu na ba parabole nyonso pesaka atanga komba mutu. Pour la première fois, cher prédicateur. Et Bible zoba que non, Lazare mourit, il fut transporté par les anges jusqu'au sein d'Abraham, à qui na paradis, afin de qu'on a conscience. Batumso alba que non se to kufi, to yebanate, to monanate, te. Oyeba ma que non maman Sarah, docteur Patrick yé, to yebana. Par rapport à Salomon Loba, habit que non ceux qui sont morts, leur mémoire est oubliée. Non, 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 non. Jésus qui s'est fait sa licence, habit Lazare a kufi, à qui na c'est d'Abraham. Avant un paradis, ainsi de suite. Donc, ils ont lié de repos. Nous avons expliqué que voilà, paradis. Paradis, ils ont lié de repos. Et Salamina, Nzambe Moko. Mais si vous avez un paradis. Et puis, dans le moment où vous avez un paradis, ceux qui ont fait après que vous avez un paradis. Mais oui, le quoi enlèvement est un thé. Est-ce que vous avez voyagé dans l'aéroport, vous venez dans la salle d'attente, n'est-ce pas? Ouais. Où avez vous voyagé? Est-ce que vous venez dans la salle d'attente? Jamais. Ah, que koto kuna, koto anande za ke bablo silifio ande to expliquer au calmingté. Donc si je comprends bien, paradis est la salle d'attente. Et la salle d'attente, il y a mutu avandi, azane sengo. Yangonde lola. Maya, yangon lola te. Lola pe mususu. Na lingala définition to comprendre te. Na lingala lola to kokoma. Lola toko kota, lola toko kende, il n'y a pas de différence. Lola. Nous avons fait na lola. Te. Posez ma question en français, les habits pour pas comprendre. Donc voilà, paradis est la salle d'attente. Pour la kota, wapi. Salle d'attente, bateau batamolo banganzam. Parce que Bible que non. Hérédez les présents les morts en Christ, car ils s'y reposent. Et leurs œuvres les suivront. Avant nous, on a l'enlèvement. Pour la Nouvelle Jérusalem. Ah, ok. Paradis est la salle d'attente, il y a des chrétiens. Oui. Pour la Nouvelle Jérusalem. Vrai chrétien, voilà. Pour la vrai chrétien, il y a la Nouvelle Jérusalem. Oui. Alors, tu comme dans la Nouvelle Jérusalem, mais tu as une parenthèse parce que dans la question Nouvelle Jérusalem, il y a pas Nouvelle Jérusalem. Ah, n'a pas pour moi. Pas Kimba. Et pas Kimba. Na bien comme mon ami. Na bazape la mère de Jourdain na bango. Na lobby. So vous avez la mère na mbo pesa ba comme na binote. So vous avez Jérusalem na mbo pesa comme. Pour ni ga vous ba comme ba juif ba israélite. Et so ba église mo ba noir awa, ba église ya noir o na luka kutu papa na. Papa la tarazambala. Ote biloko mindele ba lukuta même moi za téléphone. Et biloko mindele te aleka na télévision. Biloko mindele te ba mindele ba miyibi et tout ça. Biso be bo yindo bo koko. Mais au moins non, autant mon mutuka. Ya mindele amata avion. Sur bateau na batanga ka Bible. Na église eza ya ba kimba wana. Au moins batanga ka Bible. Tika Bible eza ba juif. So bon numéro bango to botika. Kuna Jérusalem ezate Jérusalem ya makambo to lobela awa. OK, merci docteur Patrick. Voilà, on peut cette explication à paradis et sa salle d'attente pour na ba chrétien nyonso o ba zo kende vers Jérusalem. Siko Sheol les amis. Sheol ils appellent salle d'attente. Salle d'attente wana ovani. Au moins dès que no bano vanaki. Va servir au thé, va servir au café thé, mouton noate, va la ça va meli, va ma conga, va le comme esprit de mort, va se intimider. Jonas a l'écart qui na salle d'attente. Sheol. Ce qu'on a na livre ya Jonas. Bible zo ba que no Jonas a comme qui na Sheol. Jonas a kufaki. A comme na Sheol. Bible zo ba que no. A kufa ina moment ni tanga kota ina mwambisi. Tanga kota na kata mwambisi. Après ko kufa. Bible dit que non, dans le séjour des morts, j'ai invoqué Dieu, Seigneur. Ce que n'a ma obémi singa lisusu na kati ya Sheol oyo. Na Sheol yango ape Gehen, yango na gouffre. Gehen. Jonas a comme na Gehen, a comme na Sheol. Et nous ba salle d'attente où ils ont enfer té, ils ont salle d'attente pour na ko précéder enfer. Jonas a côté na kati ya Sheol wana. Et dans Walubi. Donc paradis
eza pona ko précéder Jérusalem. Paradis Sheol, Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem. Jérusalem te mais Nouvelle Jérusalem. Jérusalem ezalaki. Ezali pe sikoyo. Nouvelle de Jérusalem. Voilà. Alors Sheol eza salle d'attente pona ko kende enfer. Pona ko kende enfer. Obi pourquoi on a employé salle d'attente? Eza pona ko ngoni maître soit otangisa azwa na moi bâton moi fleur tout ça pour nous faire comprendre bateau et ça enseignement mo bat ba comprendre na kapenza te bat bateau na pe mituna na ngote pété ma appelle avec l'église pété. OK. Alors on a utilisé ba manière pour ba comprendre. Donc ils a ba lié de repos. Donc na séjour de mort et Cabon ils en a deux salles. Paradis côté Sheol côté. Jonas a monaki yango et puis Nzambe a ordonné na poisson. Abisi poisson. Le coup la tout belle na séjour de mort. Zona séjour de mort ba ka koye ba ka makambo. So ke na séjour de mort yeba ke no ngane alia na boma ba nanga. Na sara ba kisi. Pona zo succès. Pona sala boy, pona somba lupan, pona tamla mituka. Pona linga ba sa batu. Na ana Sheol parce que na parabole ya Jésus. Balobi na kati ya Sheol muto na baniko kanzala. Ozomona na éternité nzala. Ouais. Mama Rolia, to le belangwa. Ti lelo na mona ozopesa émission ndenge wana te. Te to le belango. Ozopesa ya soki ko lié ozana lola. Voilà. To te soki wana to bon émission wana. Voilà. Sikoyo awa na Sheol awa muto riche azoyebisa père Abraham na paradis kuna parce que père Abraham azawa neti patron kuna. Et muto azoyebisa père Abraham wana bi abenga Abraham bi père Abraham. Azapeka juif. Moi, Abraham a tamboulaki bien té. Donc, ils sont pas chrétiens. On va tamboula bien té. Bah, on s'est retrouvé dans Sheol. Parce que Moutouana riche, on a bien Abraham, père Abraham. Donc, on s'appelle moi Abraham. On tambouli bientôt aux Akuna. Abi père Abraham dit à Lazare de tremper son doigt dans l'eau, qu'il me rafraîchisse la langue parce que je souffre d'une manière cruelle ici. Père Abraham a dit ici, il y a une voûte ici, une barrière. Un abim libula munene eko koma kuna te sikolo ekamu singa eloko ona lingite comme elona vie aona mukiririsha zaki riche a mone Lazare zotinda Lazare mobola l'éternité qui vantar ne riche wana peka richesse tikuna père Abraham yebisa Lazare atamsa na mai il faut boya pauvreté amen il faut éviter pauvreté obi pauvreté papa oyo bala moi selon ma bé pauvreté bako botolo mwasi bano bakozwa kindoki pona pauvreté omo ko motinda mwana omo to balem pas voisin yaniki ota TV kuna ya po alia kuna pauvreté mwana ki kuna zuki ndoki et puis pauvreté o mona ndeni ke no camarade no mbongo azolinga mwana ya mwasi azano mineur mais ozotika kaka pauvreté zo ça que non ba para ba ko ma irresponsable mwana ozonga 0 heure mwana ola ndako te ba lo belo ko mokote ba lo batena tongo yim to sa pesa monga wo la pauvreté en sa provision esprit wana linga ngote ne esprit o ba sorcier ba sala ka la première des choses esprit à pauvreté au moins muto abeli mbongo ozota ki sezati akufi esprit à pauvreté il faut tel mais esprit à pauvreté ba to belo ba keni ba poto azaki a pauvre akati frontière mais esprit à pauvreté landi akomi kuna mikane zo mate 15 ans azumi kana musala ezate azumi musala libale kufié ba problème na ba problème esprit à pauvreté mais ma maladie mais ma blocage benga biso to bonja pona ko chasser esprit ya pauvreté esprit à pauvreté et mais ma batna maboko makasi mutu mo kabezate mo peso ote na revue mi ça va passer à libumu et ya kabon mutu ko maboko makasi comme chiche voilà en quelque sorte sikoyo nani mutu azaki na Sheol riche ayebisi père Abraham yabi père Abraham yebisa Lazare asie kwa azonga na mukili akende koteya bandeko na nga baza kuna po bayate question mama Sarah il faut bomba yango pe bato basie kwaka ono na kufaki na sekwi na monaki na zongaki bamona ka ba musicien oh na monaki se mangi misam oh na monaki frère ale moloto bon ma mission ba imara na ba église oyo yebani te ba chantre musuki ba kufa ba ba otendeni bi o mona ka wana ka nzambe donc kuna ka komba batumbi ba loza wana bon ma mission ba paye mususu bon mona bango te Lazare abiboye e ko simba te ata mowe ya lamuki ba oyoka te kuna na mokili eza na la loi et les prophètes
bablo retient na sujet moi. La loi c'est quoi? Les prophètes c'est quoi? Il faut pas yoka prophète kuno. Donc on a le paradis, na le na Sheol. Merci beaucoup docteur Patrick de conclure na enfer parce que TV Zangunga et Totika la Nouvelle Jérusalem, les cieux des cieux. Na bateau pour comprendre a expliqué paradis est une salle d'attente ya bana nzambe ya ba chrétien nyonso. Pona koleka na nzela ya Nouvelle Jérusalem. Sheol est une salle d'attente ya ba pagano nyonso pona kokende na enfer. Alors siko toza na enfer. Nani asala enfer? Mais oui, Bible zo ba que non. O nyonso nzambe asala ki eza agréable. Okay. Oui et amen. Obi batu lelo baka okumisa nzambe kana kumiso po pesi bo moyi po pesi bonne santé. Mais bat ba obanga ko bagino na kumiso nzambe po bo maka. Même la mort c'est Dieu qui a créé. Obi que notre discutant na pasteur moko boy. Oh non liwe te pa nzambe te c'est Dieu qui a créé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Na mabe wana na malamu nzambe tala na tango Saoul. Bible zo ba que non un esprit mauvais venant de Dieu. Un esprit mauvais venant de Dieu. Donc Nzambe est mort atteindre esprit mabe kende. Un esprit mauvais venant de Dieu. Il t'y pas Nzambe. Oh Satan quoi ya kala. Bonne histoire Job. Satan a collaboré avec Nzambe pe. C'est que babeta absurde 12. Ah, regarde, il capable ya boy comme ça là. Ba pasteur musubabio Satan mtafunda biso pa Nzambe tika na meka no mwana no mwana nenga okoisa masika. Na baje musu Satan mwana mabe Satan tokonya papa yoza makasa onyata Satan. Il faut avoir pouvoir hein. Jésus-Christ. Tu as qu'un assez mabélé. Il y a longtemps dans le bail Johanna que non à la croix Jésus n'avait pas tout accompli parce que trouble parce que Yesu a une mission tout est accompli sur la croix et si ça m'a tout est parce que liwa a bané ko résister d'abord ya mo Yesu pe abeta maki na liwa liwa ebomaki marga za nzambe andimaki liwa na pesi bat ba benga fo par exemple maman sande zawana ngana nzambe yo za liwa na biso betanga tant yo betinga na kufi oui au betinga n'est-ce pas so moi na moki a 12 ans ngana mukula betanga makofi Yesu mo ndimaki liwa ebeta ye ne liwa pe betaki à la croix mais tant wa ke na se mabele nde kuna botoli fongola ya liwa nde makomezo ba oh mort où est ton aiguillon bato bele ba comprendre ki te maman moko zo benga te pasteur makamba lobi penza na ko ndima te mama landa ke mission mobimba o eza émission yokananu réfléchissons ensemble analysons ensemble ah ouais émission bana mikete émission mikolo donc so za na maturité te o tema ki bien te l'église na bino o ko ke émission yote émission za ya grandeur bozo maman sarazo la ta casquette mususu awa casquette boyebeli awa comme na pasteur mi tuna so za mona muke awa okokate et enfer c'est quoi? Enfer ne bat bakansaka ezara o moto kozika enfer ezara lac libulute li fait le zara libulute ezara mai ya solo ezara lac de tala non caméra kuna li fait le ezara lac ya mai ya moto na ya soufre lac et bale li fait le zara nini ezara lac ezara fleuve ezara mai ya ma moto ba osangisa on a souffre o ezikisaka Sodome na Gomorrhe souffre wana ezaka kati ya mai wana omona volcan na sama ebimaka te ebimi epumbuki te sa mamu nango éruption volcanique lifelo ezaka mai ya moto bato be bakasi kwa neti moto ambabula te eza no mai nanu ya donc so kote na lifelo ena ndo eza no bino konage na mte koluka makambo te na nzambe banga nzambe papa banga nzambe mama na sepeli lelo mama Sara mama mo abengi nga alobi na nga bi papa nga na bengi yo kaka po orienter nga na tambula na sanctification amen abengi nga te po na o délivrance o bakanga o na zola bazo étrangler nga et pas ba démon o papa ndoka botata ba mama te abina tambula na sainteté
benga ngai pe na orienté otambulaka na sainteté na bana osala partage na yo lifelo maya moto piscine yo sukula no na piscine te fleuve onage te balaki soko onage te ozobanga no fleuve nani bongo siko lac ya maya moto okota kuna obino konage te omeli maya moto na vous expliquer na opesa na verset je pense na mission asika il faut continuer ce qu'on partir à faire na continuer na yebisa yo comment diable ba okangaye na ba ange ni ba nani pe ba okota kuna na ba na ba olanda ye kuna et ça mandenge nini enfer et salama pour na banani bazo mériter na okota na enfer to bi ke salle d'attente na bango eza cheol siko banani ba salama pour ba kende na enfer mama Sarah liste za mulai wana ezo émission mobimba. Je crois que tu as émission na biso awa. Poto zali. Parce que na koyebisa on ndenge ni osala parce que Bible zoba que non le diable sera lié pendant 1000 ans. 1000 ans l'église ils ont fêté le millénium. 1000 ans na Satan akangami. To fêter le millénium awa na mabele awa. Nde religion ba témoin de Jéhovah. Et botama ko ko sabatu ko loba boye que ba religion ya ba antéchrist il faut ba religion c'est bélia ya ba antéchrist ya ba antéchrist et antichrist ya antéchrist et liboso ya Christ bazo ko sabat ma mebele bato wana soka no bukute na bango yo yebiseka que non avant to bana soto sambela ba olinga te bakei bato wana ba verset nyonso to ba elevera mwana nzambe Yesu Kristo lokola nzambe bango batiango kaka saka mwana nzambe tuku comme méga kutu te que non Jésus Christ c'est Dieu bozwa nini kwa côté le méga Yesu ka bozwa nini eza religion mususu ya baya musée bandimela Jésus Christ te bosko ba bena démon na komo nani et pas ya musée mukomo na kutana mwasi mwasa l'église ya musée je pense que vous comprenez ya musée n'est-ce pas ba bien musée alors mwasi wana mwana azobela siko to ebana comme ne fatu on va zaba kumbuka ba fatu bazaba kumbuka ba Fatimata ba kumbuka ba Ibrahim ba Abubakar ba ta musée bazaba kumbuka ba Abubakar ba Mwalim sikoyo mwasi mwana ya fatu na zobela fatu benga que pasteur moi na ngani yakufa ngana bise mais ça me église ya musée habite benga Jésus na wana benga ma église ya musée za wate benga Jésus nali mwana ngabika mama to no samela au nom de Jésus mwana ngabika nabi Jésus Christ est le number one. Je signe, je dis, je répète, je répète, il est le maître, il contrôle tout. Tu as des difficultés, des problèmes, invoque Jésus-Christ. Appelle le docteur Patrick, il va sauver. Tu as des difficultés, au botate, tu as des difficultés, aux autres problèmes, nous ta promotion. Cherche Jésus. Moi j'ai vu une dame qu'on appelle Fatou. À ça, l'église, il y a un musée. À l'obina à Jésus-Christ. Natuna obela abina obele là. Moi nangabika. Toga sang Jésus na bina biki saka. Et Jésus-Christ a fait un miracle. Et sa fille a écouté les mains. Parce que Natine n'a que moto. J'ai chassé les esprits. La fille était guérie. Amen. En tout cas, merci beaucoup, docteur Patrick. Tokutanika prochainement na émission na sujet na biso tosuki na enfer bobo sanate. Boko ma rappelle ata na moi kaye eza affermissement mobimba. O eza ngolo eza grâce à fermissement mobimba docteur Patrick andimi ko partager ngona biso nyonso to découvrir makambo tozwa chance ya koyoka yango te na ba église na biso. Docteur Patrick, tu commis vraiment na suka émission, on a évité message ni na suka okoki ko le balabala nzambe nyonso tu bazotala yo na ngonga oyo. Merci beaucoup maman Sarah, na peso no merci l'opportunité repesa biso. Biso batu pamba oyo. Basali na nzambe umbu na nzambe, umbu na umbu, Jésus serviteur. Merci na plateau no kitoko makasi awa roi poto na kati Afrique. Vraiment félicitations na bandeko ba cameraman. Na leki ya suka ya bapole ou azo filmer biso ou ba so image baby yem toza responsable soki so ekatani yem toza responsable na pesi mote na ba onyo so bazo tala biso na papa Diego wala ndangai pesa ngapi ba conseil belé na pesi mote na bana poto nyonso bana Afrique nyonso balandaka biso ou bazo féliciter ko encourager
ngai docteur Patrick béni du ciel le prophète Mobikis. Merci Nabino. Ce qui n'a pas le moko Yamabe Olimbisa ngai. Ce qui n'a pas l'erreur ou bien nazaki brutalité na ngeza pona milimu Nabino ezala sauver. Amen. Brutalité nanga principalement na Mosai Lanzame oyo qui se dit prophète des nations. Azuya ko bebisa réputation ba pasteur. Je suis contre lui. Contre lui. Et n'a pas télémélé jusqu'à la dernière énergie. Ko bebisa réputation ba pasteur et ajouter à Samalamu et na wana pe ba on m'a imposé ba maboko. Je suis contre. Bato ba séducteur. Vraiment merci beaucoup. Na pesi mote na ngai na Titi Bwana. Na pesi mote na ngai na Yolande Gaspard. Na pesi mote na ngai na kamanga nanga Hervé Kabuya, na prophète Elisha Wabantu, et puis na Jimmy azana na Namibie, Jimmy Kengela Mboka toujours, Kengela Mboka. Donc on a beaucoup de bayangwana, botie like pa nzambe, benga biso numéro wana, ozana ba problème, ozana ba difficulté, ozara visité par les démons, bara visiter, ola la rapongi bienté, ba mari de nuit, ba femme de nuit, benga biso. Et puis on a un problème étoile n'inga te na ibine ba fongo la étoile ya bato na ibine ba longo la rido pe ozonga étoile ya bato po ba chance no bo mwana ezonga au moins mibali ba resuti metango ala mwana ozaina kishasa au moins ba chance bato mbongo bazoya ko kinanda nganga te a comme so sirène benga mosana nzambe to bonde la ponayo. Merci beaucoup Dr Patrick, merci na bande konyos tour bolandi biso to kutani na bino mbala sima na émission mususu. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.